Alors sur ce plateau, nous avons notre invité au Boko Découvrir Sikoyo. Voilà, notre invité, Azali Oyoboyebi, Ndeko Nabino, Mfumu Nabino, Papa Nkusu. Tobengi Pambate, conférence au Salomon Kendaki na NTB, tabalobelaki makamba population, balobaki pe ndenge nini ba Afrika bakoki kolia lobby po ete population na bango alia malamu. Bayeba mutu ya population, mais population pas lia biloko yozo uta na Afrique, oyo ke osala ke ba Congolais, ba Africain baza makasi. Baza na maladie te. Balobaki pe makambo etali bokoko na o etali ba médecine. Ndenge nini ba Afrika ba ko traiter. Ndenge nini ko sala ke boyebi na biso ke ne liboso po de lobby mona ya Afrika azala malamu. Yango tobi makambo papa alobelaka biso mfumu alobelaka biso nzoka nde makambo pe elaka ya solo. Salomon mutachaka etembe tango mususu tembe pe sila ke kuna na Ntebe. Mwete. Abenga na téléphone alobi cordon. Makambo na chaka tata wana tembe na moni tembe nanga diminuer. Etalika 10% pamba. 90% azana raison. Yango na to bengisa ki. Mbote papa Nkusu. Mbote mingi koko impwa. Elongo bongo na koko mboma. Salomo ya chaka tembe. Mekoko mboma achaka tembe te. Yango komina 90%. Kaka koboaka Salomo libela eko bisako. Non. Donc, merci beaucoup. En tout cas, de pas l'obité. Tikataya. Nayebi ke yena papa Nkusu na côté ba famille ba kutana kuna. Mais il pas le bagité papa Nkusu ya pas alimola biso est-ce que ko lia na biso ba koko na biso ndenge to ko lia est-ce que to ko produire peut que biso to ko makasi loba population ya Congo lia malamu. Papa Nkusu est-ce que bilei o ya biso moko ya Congo et ko mema biso été lobby tous à la malamu et puis to produire biloko to ko comme laisse biso moko pe to laisse pe mboka mususa papa. Matondo mingi ndeko impwa longonya na tata mokedi penza o conseil lelo eza ba conseil lokola ba conseil nyonso te matondo mingi na fumu kimbangu po mabongisi na bango yango nde ekotambusa pe ekobikisa biso bayindo kolia eza nini kolia eza kotonga nzoto po nzoto ekola pe nzoto ezala na bomoi nzoka uta mundela ye abongoleli biso kolia ekomi mpona kotonda nde sika wapi mutu ayebi lisusu te ntina nini aliaka nzoka ebongaki moto ayebaka ete nazolia mpo nzoto oyo ezala na bomoi nazomela mai mpo nzoto oyo ezala na bomoi nazopema mpo nzoto oyo ezala na bomoi na motindo wana nzoto na yo eza naturel lokola eza naturel okolesa ye kaka biloko oyo ekoya kosunga ye mpo ete baselile na ye ebotanaka e na ntango eza kobotana eza kopermettre kokola mpe fonctionnement ya malonga na bongo kolia na yo eza epai mosusu te ezali kaka omitala na nzinga na yo biloko nini tata mokeli atielaki yo atiaki mbisi atie ndeke atie nyama atie milona oto bengi banzete na kati ya nzoto ya mutu eloko nini elekaka ntango toza kolia bilei oyo tozolia ezokende kosunga bomoi ya baselile baselile ntango bazobalana bazobotana baza kobota mpe na kati na bango baselile oyo na lopoto babengi anticorps to lokola basoda bamapinga oyo bakosala ete ntango bitumba ntango banguna bakokota oyo bobenga bongo microbe bakoti to bakor étranger nzoto akosala makasi basoda wana mpo babengana bapaya wana nde sika wapi bokoyoka bafievre bandi siko na nzoto e na ntango wana soki bango babundi bazokoka mpenza te banguna baza mwa makasi nde bokoluka sikoyo na kati ya banzete oyo eza na makoki ya kokende kopesa bokasi na bamapinga na bino to anticorps po abunda malamu na microbe nde wana obengi mino to pe kisi na médecine. Donc kisi eza kaka po ya yoki solo est-ce que biloko toko kopusa ngo pembeni to kobengana ngo
tango ezoya service ya contrôle OCC na douane lolemo donc bakomi bacontrôle est-ce que biloko ekoko permettre ekota na nzoto to ekota te po soki ekoti ekende kobebisa to te alors na infiltration komona nini eloko eza mabe ndakisa biloko baproduit ya toilette okomona batie parfum wana eza lokola bafuti avocat po sikoyo ezolo aperdre contrôle eloko eza mabe batiango sukali batiango gu moko ya malamu mpo lolemo perdre contrôle eloko wana mabe ekota donc bato bazolia biloko sikoyo kolia ekopesa bokasi esika oyo keleli nde okoki kosala recours na mosusu na bibwele okoki kolia nyama okoki kolia ndeke sikoyo toliaka na kati ya kolia cerveau ya nyama to ya mbisi aza mpe koinfluence cerveau mpe ya biso po apesa biso bakapasité ya koyeba komemorize na ya koretenir makambo sikoyo soki okoki kolia eloko oyo ezali synthétisé to artificiel azoya mpe kodétruire nzoto na yo sikoyo biso bayindo tokóma na mikatatano makasi mpo na nini lokola toza kolia biloko mingi mosusu eza synthétique mpe bongo basaleli biso bamino oyo eza grave ndakisa antibiotique eza produit oyo ezali plus consommé na kati ya mokili oyo mais ezali mpe produit oyo eza plus dangereux na kati ya mokili d'abord kobanda kaka na nkombo na ye antibio donc elingi koloba bazali anti-vie antinaturel danger siko ntango yo ozwi antibiotique asalaka nini antibiotique ntango yo ozwi ye aye akoboma na cellule na anticorps nyonso raison yango ekosala ete il faut omela ye na vitamine mpo vitamine akoexcite bahormone na kati na nzoto akoexcite sikoyo bacellule mpona bacellule oyo ebotanaka te ebotama donc okomi na bacellule lokola basoso oyo ya bizengi mpona nini baafricain bango bakoki koproduire te biloko ya bango moko ozalia malamu justement nde sika tozokende kolimbola siko antibiotique baminganga bazosukisa koloba na bato te antibiotique ebomaka microbe nzoka antibiotique abomaka na cellule na anticorps tuna ye mongango ebi mpona nini olingaka vitamine ezala parce que vitamine ntango akoya lokola basi babomi bacellule babomi baanticorps sikoyo moto akomi lisusu plus malade grave nde sikoyo bacellule par incitation donc pardon excitation ekoya kobotama donc eza bacellule moko lokola artificiel lokola liki ya soso pondeuse oyo bamaki oyo ezanga bomoi tala soso bapesi ye bavitamine ndenge azolia eke koexcite bahormone na ye kuna na kati maki ezwi esalemi kaka boye ekoti donc azokende kobwaka kaka maki eza na bomoi te donc f no fécondé donc bacellule wana sikoyo ntango etondeli bato na bomoi vi ya bato ezokoma mokuse parce que oza lisusu na baanticorps ya malonga te oza susu na bacellule naturelle te nini ekoze eza antibiotique sikoyo okokoka pe te sikoyo meme soki ozwi baproduit naturel okozala na pasi parce que oza na baanticorps moke bacellule naturelle moke sikoyo ifo kaka osala recours lisusu kaka na antibiotique aya koboma lisusu na yo donc bacellule ya nzoto no naturel aboma lisusu na baanticorps na yo parce que surtout toza kokonsome d'abord yango antibiotique wana eza mabe et puis toza kokonsome bilei oyoyo eza na bomoi te na kati na yango mpo soki olie soso ya kizengi cerveau na ye eza faible akosala nini na cerveau na yo akobebisa yo nazobanga te permete papa nkusu nazobanga te René mais makambo papa azoloba eza tellement sérieux très profond outi koloba tout à l'heure que nazalaki na Uganda na Entebbe na conférence na outi koassiste ntango ozokota tozotya image un médecin a expliqué alobi nzoto na biso eza lokola mutuka notre corps c'est
fonctionnement véhicule. Un véhicule, quand on va santé, la reproduction, tout ça va expliquer à Bleu un médecin, ce que j'ai carburé à ma baie, au Tché, à 0,0 km, et au temps de la calamine de Robeba. Ce que j'ai foutu à ma baie, au Tché, à ta moteur à Moutuka, à ta moutouza, Sikandeni, et au temps de la calamine de Robeba, pièce au mieux sur la sécurité na kata nzoto et comment qu'on remplacer les motorisations étatées. C'est juste votre corps. Lorsque nous consommons des choses qui ne sont pas appropriées dans notre corps, ça va bousiller certaines décisions. C'est très profond. Non, depuis la zone en tout cas, il faut vraiment nous bio. Religieusement, parce que c'est très profond. Mais alors, nazo peso maloba wana mundela illustré na moni vraiment za solo na biloko ezo expliquer parce que moto azana microbe na nzoto il y a environnement na biso mai tezo sokola biloko tozolia bisika tozolala chambre moko mona 7 personnes bilamo bazola tiza bien te mona moi c'est bon mona mbala zo microbe wana po ekufa lokolo lobi isengaka antibiotique pour que nous là, moi ça comme bien, microbe en antibiotique non naturel. Pour que microbe. D'abord, ce qu'on dit antibiotique non naturel, au bébé parce que y a beaucoup antibiotique, ça dit anti-vie. Donc, tu ne jamais tomber là, antibiotique. Tu ne sais pas mais tu Luka, minonini. Na kati na ngo eza na mandoki ya kokoka po kende ko renforcer anticorps na biso pona ebunda yenda bunda na microbe omoni tango toliaka kolia eza kisi mobimba o ezo traiter nzoto voilà siko eloko nini tosengeli ya boko sala ya kozongisa nzoto na biso na état naturel tozala siko na baselile oyo ya biso parce que tata mokeli ndenge asalaka nzoto ya moto ezaka lokola ndenge tozaboya soki tozobotana na lolenge ya malamu tokobota bana na kati na biso ope bakozala na mayele ya kodefendre mboka na biso na mokili na biso zososola bongo lolenge wana sikoyo soki bozolia plus biloko eza naturel ndunda naturel eza na fer bato bakodimine makila te parce que globule rouge ekoproduire nini makila alors ntango boza kolia banzete na kati na biso tozali na banzete ya ebele oyo eza na bokasi ya ko renforcer anticorps pona ebunda na bapaya na parce que exemple moko moke moto azosala fièvre ozwi kaka pilipili otie na lilala soki ale kaka nini lilala wana eza na pilipili kala te fièvre esili dose nini po biso problème na biso justement esika mutu ya bayinde bebeli esika bazolobela dose elingi koloba ni mesure kaka ebongo siko soki balobi na yo meme mela parce que bozobosana boye médecine ya mundele eza commercial yango wana ifozwa nanu fo pesa mutu oyo opesa ye sese moko bongo nsima pesa la mikolo ebele akotisa mbongo ebele epai na biso soki balobi mela vere moko eza mpona omeli na ntongo avant tokoma midi maladie esila parce que oza mutu ozali voué te ya kende kolalaka na bambete hôpital bango lokola baye na mombongo na bango nde basali bahôpitaux bato basalaka ba 1 mois 2 mois 3 mois 6 mois. Vous savez que quand on est en Ouganda, chaque fois qu'on a la tibach nangai, but you know where you come from. If you come to DRC, DRC is very good. Baby Sibiso, balobi décollage Afrique. Ils apprennent ma cama beaucoup na bino, ils en ont beaucoup na bino na Congo. Mais lula mboka na me, tu comprends que ndenge nini, ba Congo ba zo ko vana mboka na biso oyo. Alors chez vous, il y a tout, on envie tout. Donc nous avons un sengo, à chaque fois qu'on a la mine tongo DRC. yango wana siko tozoye bate tozolo bate il faut que ça mutu nzoto na ye soki mutu ayebi ke mpo na ngai naza na bomo esengeli na consommer naturel nde esika kosala makasi alona nano biloko sans engrais chimique akolinga te abokola soso na ye na baproduit ezowuta na poto tout comme mpe alia soso wana to bambisi oyo bango kuna babokoli na baproduit parce que eza na makambo ebele baminganga na biso bazokoka te kosunga population lokola mpe mangomba
nazo exemple ya méningite bato nyonso bayebi ke méningite ezali maladi oyo soki obeli yango etikaka bana na défaut te eza lokuta nakolinga minganga baya kocontredire ngai awa méningite etikaka bana na badéfaut te eloko etikaka bana na badéfaut antibiotique ya makasi oyo bapesaka bana wana nde esalaka ke ekoboma ye tanto misu tanto matoi ekomisi ebaba ekomisi même paralytique antibiotique. Alors biloko nini papa Nkusu parce que ça omoni eloko esalaka moto mosusu abelisi mwana donc aboti mwana ne mwana nakomi na 3 ans to akomi na 4 ans mwana wana abelaki makasi bapesi ye baantibiotique ya makasi ebomi ye miso ebomi ye matoi ekomisi ebaba akomi paralytique balobi nini te mwana na nga abotamaki malamu mais mokolo abelaka makasi tata mwasi to noko ndoki alokaka ye ndenge abela makasi mwana oyo alobaka lisusu te akoma olie monganga aexplike ke te antibiotique oyo mwana oyo azwaki elekaki makasi ebomi banere auditif banere optique ti na niveau ke mwana akomi ndenge azali alors soki eza bongo ekosunga na leta na population po toyebake siko soki bana bambeli méningite tosala nini il faut toluka na baproduit naturel parce que na kati ya banzete ya tout nyonso ezali. Ok papa Nkusu tokende na liboso baproduit toyo otosima tozali kende na biloko ya kolia biloko nini tokoki kolia ya biso nayebi ke bakilebu ezali bamfumbwa ezali mais est-ce que congolais aza kolona bamayebu wana ke bamayebu ezali ebelelesa bato bazala bien est-ce que mfumbwa na Congo central wana tukokuta bazambo oyo batika kaka bazamba kaka ezaka mpona mfumbwa to ezala nango kaka ndenge wana kutu yango wana tozolia biloko bapaya d'ailleurs kutu bazosalela bino manaka mobimba parce que omoni ntango biso toyaka tolobi ke mundele aza mutu mabe bato balobi te mundele mutu malamu na biso mpe bato mwindu bato mabe parce que tozokosa moto okokosa eloko te mutu mwindu wana asi akoma antibiotique ya bomoi ya bayindo donc mundele asi abebisi ye atie na mutu na ye ndenge nini akobebisela mboka na ye tozwa neti na reboisement parce que so tolingi tolia mayebo ebele il faut totika zamba ekolaka nyama akokola malamu na zamba na esobe mbisi akokola malamu na mai oyo zamba eza pene na ye mpona makasa oyo ekweyaka na se wana ebotaka bilei oyo bambisi baza kolia mayebo ndenge mabele ezoyamba bamatiti na bakasa nde ekosalaka ete elanga soki eye eleki ntango mbula akozonga nde mayebo ebimi mayebo mosusu ebotaka na banzete donc soki tolingi so totiki bazamba na biso bongo nde tokomona biloko malonga mais plan nini bazosalela biso yambo nanu reboisement na nini bazwi nzete balongoli banzete oyo ya biso baremplace fo eucalyptus oyo baye na ngwawa ya kosalela balobi ni botumbaka makala au contraire Nations Unies azoboya yango ke bato basala makala parce que mais zamba ezokende tozoperdre ebele so wana nyonso mpona réchauffement kotumba makala batiki banzete ndenge wana biso tokobénéficie mbongo nango na pays ba réchauffement climatique mais bien sûr c'est la toyokanaka wana azosala mayele ndenge azosala mayele wana bomoni loi ya owada bayutobota mikolo nazosenga na leta na biso penza aboyaka bajuge na biso bakende koyekola loi ya owada wana mpo batiango na application na Afrique eza très dangereux mais oui mundele asali plan mopaya koyekoya kosomba mabele epai na biso est-ce que biso mpe tokosomba mabele epai na ye parce que ayebi danger oyo ezoyela ye nde siko azosalaka ete ekoki kopermettre nango mopaya ya kosomba mabele mpo plus tard biso ntango tokosila bango baye koremplace na mabele mais bato bayebi manaka wana te mopaya aya koexerce commerce ya détail na mboka na bino bongo bino bana mboka bokosala nini mais bokufi na balaki na biso bambisi eza kokufa ndenge wana mpo moto akopepa yango aza te est ce que wana ezali kaka bato mosusu to biso moko mpona nini uta kala toyebi ke mbisi yo lomongo olobi yango awa so tolia yango eza na bavitamine mosusu oyo ekena kokolisaka bongo ya moto mpo akelaka biloko mosusu oyo ya motuya
Pour nini ezate pondu yo kutu pondu tozolona aba pama na plateau de bateke na on a Congo central pas yo kuso kekuna ba mitendi ba nini tout ça mais bilanga ya somo na somo to na ngote ba étudiant ore balanda cours ya agronomie ba ken agriculture bo ça te bo wana bino mongo sikoyo tout le monde veut faire le droit ezaka ka mondele kastika na yano la te la pétition to créer société nationale la pêche mondele mutapeki sina nyonso parce que mondele nenga tangise libiso ba koko na bino bazalaka ba sauvage bazalaka ko vivre na pêche bazalaka ko vivre na bilanga lelo muto et pas na bango mutabilanga za cultivateur et pas na biso za paysan ozomona alors bango biso kuna et pas na biso ba pêcheur ezaka ka batu oyo do bazana vite mais nzoka ozana posa mbisi bango sike ba comité na niveau ya kosala ba bateau de pêche bazoyaka na ngwao lelo ke na mwando kokuta siko ba chinois bazoya ko pêcher kuna mais baza ko interdire même na bana mboka eza na Angola eza la po moni pêche bazo pesa na bapa donc mundela sala système moko bazo pesa bapa mais wana eza mundela te za biso moko nde ba konza mboka bo favoriser chinois na bateau de pêche effectivement je vis ça à Mwanda bazo sala ba pêche ba lisa mine tout ça mais awo ba konza na biso po ba go bimsa mbongo te to somba ba bateau à pêche to kino ko pêcher mokonzi wana nani a façonné ye awuti l'école nini nde sike sengelo kananu ke formation oyo ya zui ndeza ko boma ye ndeko na ngai mboma ex Salomo ya 10% azalaka awa to solola kamalamu mais tiake ko yoka témoignage nanu ya mundele nde azongi convaincre mundele pola ndaga kasi awa toyoka na malamu tata tango ayoki témoignage na mundele alobi aye convaincu awa mais tosali na ye bambula boni na zolo bate bandeko na ngai basoso o bozolia ezokomisa bino bizengi babiloko wana bozomela bavitamine wana ezokobotela bino baselile artificielle na kati na nzoto eza kodiminuer bino vie. Alors ce qui m'a dit que vivre vie moulaya ko sala nini soka yoki conseil on ndeko permettre biso que to lingi to lia naturel donc to linga lisusu te mbisi oyoyo e utaka libanda sikona tango na ndeto ko zwa makanisi na ba konditeur bi to lingi to lia mbisi ya laki Tanganyika mbisi ya ba mai na biso bana na biso faut ko éduquer bango na ba école il faut na une école parce que école c'est sika formation bala kisa mwana ko lia eza nini tangu mwana yebi ke kolia ezali pona na tonga nzoto parce que ngai molimo na ina nati nzoto yo pona esengeli vivre plus de 100 ans na mabele oyo alors pona na vivre plus de 100 ans na me bandi na yo moboto ko pesa mwana no nini pona nini mwana fali ya mikungu pona nini mwana fali ya dongo pona nini mwana fali ya mbisi pona nini okono koma tina niveau ko lia nyama parce que mayebo nanu mayebo ekokani na mutazolia musunya nyama alors tangu mwana azolia eloko tosengeli koyeba te toliaka tozosala recours olingi olia soso ni mpona nini olia soso nalingi nalia soso ezaleli ya soso eya mpe epai ya mutu alors cerveau ya soso eza na ntina balesango mwana me bakopimela mwana motema ya soso mpo soso aza lokoso omoni donc oui parce que ozolia nyama na tina mwana koki kolia motema soso te parce que akokoma lokoso lokola soso mais falia cerveau ya soso mpo soso arezonaka soki aboti maki na ye daire akende kobota yango ya kobombama et puis chaque fois soki abimaki ake kolia ntango akozonga akotanga maki raisonnement wana mpe fo ezala na mwana azala attentif mpe azala prudent molesa mwana soso oyoyo ndenga lekaka ba vitamine wana ndenga azotambola yebi na yete azokelo bwaka ba maki kuna na sime azokelo bwaka donc d'abord ye moko soso ngo sa kizengi aboti maki ya kizengi ya ngwana siko boso pesa bana na tongo ba melela tina maki ya kizengi na soso ya kizengi aliaka koko impondira zaina makanti na ngai poso na yo kitoko boye mwindu jamais banda to yeba yo okoma mwa pembe obi ozonga moni ozaka na tentiro oliaka nini pesa ba secret ba imboka pe balia to garder tentiro parce que congolais za moi lolendo sika ya côte na kata supermarché azobima na sachet amoni aza danger aye côte na moto asombi malade vous avez raison donc et puis na pesi
honorable auto la image na ya Willy Bolio Papa Nkusu alongwe Kinshasa azwi avion na eti na Uganda azana kopo na ye amelaka mai oyo alokola mwa kalebasi ya moke wana abi vert moi avec ses gobelets bamsu ayokanisa kisi abi bato bakanisaka kisi eza kisi te namelaka ose naturel abi na mboka tellement azali komela oti nazokola mai wana ezaka pio nayokaka ngo bien donc amelaka nanga lor les Chinois qui étaient là-bas bamindele bafrançais so avai na mesa mais c'est quoi Chinois babondeli atekela bango yango abi soki otekeli biso bazotala matière abi dans nzina neti oyela bino na kishasa ebele alobi jamais na oteka te donc amela mai kana wana na pesi raison na eloko wana Papa Nkusu aliaka nini matondo mingi Papa Nkusu aliaka losa bumba aliaka manyoko aliaka makemba aliaka mbala aliaka mikungu aliaka bandindi aliaka fumbwa aliaka mbonde mafuta nini ochanga na biloko oyo na oyo pakolaka to tentiro oza nango ndire outi Londres na ngai lobaka wake nautaki na Kisimba nautaki na Ingeta nautaki na Mbanza na Kilofula nautaki na Goma nautaki na Mbanza Kongo tentiro malamu bo papa me tentiro oyo biso baso bakela biso kitoko koleka biso bayindo na Bible botangaka bana ya Nzambe bautaka likolo baye kobala bato bilo kansaka likolo ngezaka nini bilo kansi likolo ya likolo boye bana ya Nzambe eza lokola bangala na bakongo bakongo babengaka bangala bato ya likolo kuna mai bangala bazaka likolo kuna mai po mai eutaka likolo ekitaka na se lokola siko bango bamindele baza na ngambo ya se wana eke fleuve Nil auti na kati na centre ya Egypte azobwaka mai kuna na mer rouge bayebi ke siko bato baafricain oyo bautaka biso kala tozalaka na bataille ba 2 mètres munene na biso tozalaka vivre plus de 200 300 400 ans biso bayindo bon moyeye kosila biso na bato oyo bandoki oyo nde bomoni bakomi ko banani ndoki Papa Nkusu mondele nikansaka ndoki eza na biloko akolia Papa Nkusu osise kotanga te oyo liaka bosote wana mbango mpo lokwa natangi bango kuna tana problème te nde yango wana siko losa bumbano sombaka ngo mingi wapi bato bamesana losa kisaki ya kitoko apembe wana nyonso wana ezali destiné na Afrique mpo ya kopesaka maladi kende na Salomo atangela biso na biloko oyo ya liaka natangi losa bumbati kasi sili te bana nona ndao so memele bango losa bumba walinga ngote wa sisi na nute fanda na bolia bambinzo bolia bandonge bolia pe bantilope et puis nazosenga na leta aboya mindele bakende ko vacciner bantilope na biso bana posa vaccin te parce que vaccin eza introduction ba maladie mosusu pe na kati ya vacciner ba ngaba nzete ba oleka bakasa ba nzete ba vaccin mais na lobi nyama amitretaka bien po antilope akoma mobange akende ki hôpital ni akindi l'hôpital te yo soko fanda na sasa biloko no so tanga wana Papa Nkusu asombaka ngo wapi ozana bilanga mayebo ozana bilanga mikungu ozana bilanga il faut que rendre place Papa Nkusu aliaka tontala la solution ya Congo eza riche na nyonso to na eloko kwa envier di banda te ça c'est vrai mai nyonso ya Congo atela terrasse lingwala kendo tala eza na mbisi non mbula ka beta kiao il y a quelqu'un qui a envoyé une vidéo dans WhatsApp et là on circule bah inondation mbula ka uto beta 2 mois passé na ville mutu wana pena landi na téléphone a filmé ba mbisi kasi na sikote donc toza na richesse moko yango na moni bazosala biso mayele nini bapesi bino choda bobwaka na bibale nini esili bambisi kufi na bamaki po bango baya koteka Thompson ozomona oui bazosala nini bazotinda bino boboma bazamba na bino bango bakontrole banyama wana po baya kolesaka bino bangombe kapa awa donc eza programme mobimbe esalemaka na Occident mpona kodétruire Afrique ekonsome Europe donc tozosenga na baye bamibengaka mpenza baintellectuel basala remise en question ya savoir na bango bamona ete mpona nini biye totangi na maye totangi eza plus komatisa Europe mais ozongisa biso si c'est que faut topuize mayele na biso
na bokoko na biso lelo alimentation ebongwana te na batu nyonso bavivaka kaka na chasse na pêche na cueillette osomona donc kaka wana tolo na bambuma toza na mabele eza trop fertile tolo na bambuma parce que bambuma na kati na yango ezali non seulement na bavitamine mais eza na protéine parce que esengeli bosalaka mpe badifférence yango protéine protection osomona vitamine vie vitalité donc ntango bozosala bokeseni wana nazolia eloko po epesanga makasi lokola nakolia manioko nakolia mbala nanu na bafarine wana mpona korenforce mikuwa mpe kopesa énergie na nzoto me nakolia malala po ekende korenforce sikoyo arme ya anticorps po aalimente sikoyo baanticorps na ngai makasi me sika banguna bayaka ye azala na bokasi mpe ya kobundela alors na kati ya zamba toza na banzete ya ebele oyoyo nzete ya bololo ezali bon na kati ya kolia ya bato il faut par semaine bato baliaka boye lobi toliaki biloko ya mungwa ndakisa ndunda lokola bitekoteko nkeka eza bandunda ya mungwa bango na bapondo lobi tokolia bilolo eza ndunda ya bololo ye po akende koéquilibre akende koalimenter pancréas po pancréas nde ye moto azali na importance makasi na kati na nzoto mpona kobundela bapoison léger oyo nyonso eyaka kobundisa nzoto role wana moto azojoue yango eza pancréas mungu azorenforce misu mpe azorenforce motema mpo motema azalaka makasi parce que nzoto esimbami na motema. Merci beaucoup Papa Nkusu. Kuna na conférence balobelaki pe makambo etali ndenge nini bato bakoyo kobika zinga na bango bosoto ezala te po ete bako kozala na bomoi molai. Alors biso na notre Congo na rubrique bapengi rire.com to mona ke te gouverneur ya ville ya Kinshasa sali programme babengi Kini Bopeto. Boni to ko sensibiliser bana ya Congo et soukaka na kisasa te e bana na kisasa mais ba ville mususu pe ya Congo to landa bopeto wana zala na ebeke kuna na est kuna par exemple na Kolwezi na Lubumbashi déjà kuna makama bopeto yese côté déjà comment déjà mulai to landa rire.com na ndiko na biso pasteuralité ya Kanda mo simanango tozonga koba kosola na Papa Nkusu tokutani awa na RTNC en chaîne nationale tuji baitana lelmo RTNC mu Kongo ta mwala tumoyeleo yaya mwalet na lobaka boye tungakuna mshiko pema o tozanango muya moya utojinawu nzambende mutu apesi biso pema kalenga zandu ko mutu yeshe muya moye nzambende mutu akutani sibiso zandu ko mutu yeshe mushindu watetu ko tanene boka o somona mboko o Kongo kitunga jetu ja Kongo mungala teji nzambende mutu apesa biso yango kalenga zandu ko mutu yeshe naji lelo nazolobela Kini Bopeto lelo njinga kula chena bwali chipa mena chisasa chilenga Kongo ya soin Chikongo jetu chimpa mena mabele ya Bopeto wala babu watu bwimba wa butamu trouble moko ekoti na minute ona mboka kubanga babunjaja bwanyi kwa musoku ona ko papolela ngo penza batu biebie surtout na église ejipiji nga baula batana na ngwa kwa chisambili nako bete batolole ndwana nimba ule batu mushindo wao na papoliyo kubawula na nyatiyo kujata na todineyo gukulula na kwesiyo gukulula ni hashi okota topita ega chungaji malopitaji boniko chiwachi nachi ekomini nyango chafika buchinganyi awa tokomi na moma ya bambula agapinya tofiki muchikondi cha mvula mbula soki ebeti mbula ya mungu chikuloka esangani na fulu oyo bwakati akumba ya pinje uni buchafu jomu mashi esangani na salite isanga kana pinje ni buchafu jomu elabu ekopesa so bibi heshamu huyo mubi ekobota bangungi bibi lele tumwa maladi ekokota na nzoto masanga maita munya nyabona mumbi nde papa gouverneur de la ville a lobby maita tu wat gouverneur wa Kongo wandi Kini Bopeto chinsasa chilenga cha butamu Kini Bopeto chinsasa bukalanga mama mwane tu na kuti obwaki sali bwati masha buchafu na papolo bi matama chilenga ngulu na shama mai papa mwane tu
nakuti obwaki salite wadi mashimu chafu mwishi nako papolobi matama kile na zolo bangi hotola mashimu men mwana nakuti obwaki salite yetu ele buchafu mwishi la nako papolobi matama kile na zolo bangi hotola mashimu men bono chafu buchinganyi e komi ni nyango chafu buchinganyi bate ba commerçant bana betu bajibenda mishinga commerçant bana betu benji ba mushinga watu bakashi teki ya ba quartier bana betu bana mungaji mwa quartier bateki ya dendo na kwanga bana betu bana dendo ni kwanga bateki ya mapa bana betu bana mapa bozo bwaka ba salite uni mashimu chafu mwishi la ba voisin na mapangu bana betu bene mutuma benu tika ko bwaka salite nakala kui mashimu chafu mwishi la itosa batosa kinemeka bakunemeka nakuti obwaki salite mulete mwele buchafu mwishi le na balabala leta mukati mwanjira wambula mataki nakini bopeto mukati mwachinsasi chilenga basona ko papola yo ndu ngakubangule okolapa nukema boniko chenga chena nakobunda papa folo sabu papa mema sabu papa antuka bana betu manda jiru enzaji mabi bano bakale chisachi kale chilenga kaje pasa yiri chishabunyi papa folo subambila omuna wakumva papa kimbanga da bumva papa kichasa ya soin chisasi ya tuchilenga kini bopeto chisasi chilenga nalingi tous les 4 kwa ya Kinshasa munanga bwani mtawo sinai ya Kinshasa ezala bopeto yikala nenye bakonzi balobi kini bafumba lo kini bopeto chisasi chilenga mama mwanetu mitosa batosa kinemeka kiyo nyimboka na yote munanga chitunga jeba nashi ozozela nenya pingelo yango yinga bwanga nyalo kutongolela soki yo bongisi mboka na yote mrone chitunga jeba to ozela nenya bongisi bwanga nyalo kutongolela boniko chafi buchinganyi ekomi ni nyango chafi buchinganyi nachi tango kobela tifoid njeri tifoid tango kobela malaria ai kwa malaria lia o famindo juku janyi jingala ni famindo kite chitunga cha kinji bulu maladi eyena nzela nini masama mwana munjira kai eyena nzela mwana munjileu ya salite oyo bwaka kila balabala kwa mtu mwele mungasi wanshile boniko chafi buchinganyi nyako papolo na ba innocent boko kwa uli bari tukagema manye bora tano kemba ezalaki na kata chaîne nationale bigana mungati mwanshinga wetu wa RTNC national umwela boniko chafi buchinganyi ingénieur Oliputu ingénieur Oliputu tete papa la joie tatu la joie musala kitoko jizi mujimwe bamule tata pambola yo ukanenga wote akubereshi de fils Masefo jeune millionnaire tout du monde tatu enda wa franga abantu bamonde mujima tata pambola ukanenga kubenesha na bantu toyoka voilà tozongi merci beaucoup na pastoralité à Kanda merci beaucoup na Oliputu merci na Joël Mavungu basalaki élément oyo nzambe apambola bango photo za la bopeto papa nkusu réagir ndenge nini na ba image oyo moni wana ko to za bopeto parce que bakoko na biso bako fana pe na sika ya bopeto bakoko na biso bakolo bopeto mungene ndangeli biso sabite pamba te na mangomba ezoloba ndoki azoloka yo nzoka maladi ezali scientifique bosoto oyo bozotia nde kopesaka bokono mpe sikoyo baproduit etekama malamu me mundela olingani mundela kolinga ozala zoba otiaka salite oliaka biloko mabe obela mingi mpo commerce ya bakisi wana esalema me soki tozolia malamu bakisi wana ekotekama te yango nomoni ekole eza danger monene esengeli tosala makasi parce que chaque fois bato bakendeke formation eza eloko moko mabe balingi bakotisa napesi bino exemple ya Kazia balobi reboisement bosala reboisement na Kazia me nzoka Kazia wana yambo nanu kasa na ye eza lokola plastique epolaka noki te abotaka fimie te ye moko Kazia aza gourmand ya kosakana te atindika misisa partout esika nyonso bokosala reboisement manioko to biloko ekobota malamu te siko bazoloba na bino nini non soko osali reboisement wana dans 5 ans okoki kokata banzete olona makala mais pendant 5 ans okoki kolona pilipili madesu manioko olionzela 5 ans okende kokata makala okomisa mabele na yo ezanga bilei mais ce que biloko nyonso nazoloba papa nkusu eske bakonzi na biso
na batama yelo bazali batanga est-ce que bayebi yango teke oyo eza danger oyo eza danger oyo eza danger c'est très important biloko ali ozoloba tozali kosoba na René Ndeora caméra ma mère azola na ngasko matali soki René akondima makambo oyo te ok lumbisanga nandeko import uti koloba ngo mama na ngai azola na ngasko na matali mokuse Salomon parce que plus de 80 ans mais ceux qui grand frère na azola na ngasko na matali polemboma apesi mbongo bakende wenzi balamba il faut pesa mbongo na ye akano soma mbinzo na mayebo na badongo aliaka bambika biloko muka ndengona aza makasi ye muka tambolaka muta simbaka ete mais biloko nyonso ozolobeske ba ingénieur nyonso ingénieur mana betingi na pesi mbongo est-ce que balandaka oluka ingénieur oluka politicien oluka mungango oluka mutu nyonso alingi kolia na ba restaurant alingi kolia biloko eyutaka poto oyo batondisi produits synthétiques. Ozomona soso oyo ayebi kobota te po akobota na te okende kolia ye mpo nani. Alors ntango bazowela kolia biloko ya baalimentation wana bacapacité intellectuelle ya bango eza ya kokita. Donc ozomona ke bayindo bazokoma lokola basoso asela bazokoma bongo aza na santé ya malonga okomone mpe na cravate okokanisa ye mutu munene mundele azoseka ye parce que ayebi ke na zengo muna ye na biloko akolia na biloko akomela oui mundele ayebi ke asi ya commission artificielle a commission synthétique lero botala nano tozokufa na ba 50 ans na ba 40 ans tala kaka génération na bino bokola okotanga ke botikala muke. Donc, pour comme la vie moukousé, parce que tu as consommer plus antibiotiques. Donc, antibiotiques, ils ont des produits médicaux, ils ont des biloko à colia. Donc, ils ont antivie. On a des vitamines. Après, c'est raison, le professeur Théophile Mbemba, tout ça, la shawarma, na biso na Congo. Tout ça, c'est normal. Il a raison. Il a raison. Na Kalambo, Kabiso, Melatina Bikedi, Papa Nkous. Mais il y a un c'est quoi Melatina Bikedi. Il faut que ça, na restaurant, il y a un combat restaurant, botongi bonjoto. Pour mon temps, oizoya, atali alobi ozesika batongaka nzoto. Donc, mon restaurant, batoyebi te keza restauration. Ngazo tafiso ke na restaurant faut aller au mot beefsteak na nini. Alors que beefsteak ezaka ngombe bakalinga. Soko lobi la mutu maki. Nzoka no yebi ngombe quand même. Okita ngombe mo yebi quand même. Na yeko bundela mokili. Na kambo nyoso na zoloba. Lelo soko lobi la mutu. Salelanga omelette. Akozwa maki ya kizengi nda kendo kalinga. Mais soko lobi kalinga nga maki, aju maki siko soso Congo nda kalingi. Donc ko kalinga pona bango omelette et ko salema na maki ya kizengi. Donc ko kalinga maki nde ko kalinga na maki ya soso ya Congo. Donc jamais ko kozwa maki ya soso ya Congo sala ngo omelette. C'est normal parce que omelette wana na lopoto. Omoni nzoka nyoso na kaka ko kalinga maki. Ba mususu kutu ba yeba kapete na omelette ngoza la ganini nzoka kaka maki ba kalinga. Beefsteak pesa ka ngombe ba kalinga. Bipo kozwa atantilo po kalingi ye asa beefsteak. Donc ko tout ko mbala sukali to dinyoko o kalingi yango esa frites. Merci beaucoup Papa Nkousu. Tolanda bon anniversaire comme ça tu console la sima. Il dit que ma solo na yo et si la raté Papa Nkousu. C'est très profond. Mais si la raté. Tolanda bon anniversaire bon Zonga, Papa Nkousu, à clôturer, merci beaucoup. Nabaonyo so babotami na mokona lelo babotama lobi babotama na pose ko ya to na bango longonia kolonzambe akoka kopambola bango pe bakola malamu na Papa Nkousu to komi na suka to ko solatina bilei ino to ko lia ponto to na mse etonga malamu boni ba oyo eutaka libanda ememela biso malade bele ba nzete ni to ko lia oyo point tout na biso ezala malamu na lobi merci beaucoup parce que makamba lobi na ebele nyonso eza solo po ngayo na zolobela bino na kamombele bayebi koko na ngako mona mukamu asala plus de 100 ans azaye kolia ka mekungu azaye kolia ba obenge voiture yende mutake na kotala ka batu bana ba 50 ans moyebi malamu koko ya Jacques Mukamu koko ya Bwara Tabiani
koko ya René Impoa pe koko ya Christian Ngamovuli asala plus de 100 ans na mombele wana bayebi alors papa Nkusu to komi na suka ba nzete nini to kolia et puis le bani na suka ko ba pona lelo moni ko to so lebele mais to silisika te to silicité botombeli mwana ngate metikanga moko na tombela mwana na ngai to ba kite papa Nkusu Nkusu kiowa Nkusu kiowa bon anniversaire to ko ya batata leki to ya ko mwana ba chama futa mila Nkusu kiowa bon anniversaire mbotama elamu na tata mokela apesa bino bokasi mpe nguya elongo na libota mobimba baso kolia eza na pete nyonso tolia bilei nyonso oyo bakoko na biso batikelaki biso banzete mosusu na zamba ntango oza kolia yango kaka boye eza kokende korenforce yo nzoto donc esengeli toyebisa bana boye bolia kasa nyonso eza na bololo kasa nyonso eza na tirele eza na bololo à part oyo ekoki kozala na poison alors totali quantité ya Congo bololo mais eza ndunda tolia mbinzo tolia mayebo tolia ndonge tolia kwanga tolia fufu tolia masangu et tozosenga na leta ba ONG oyo ezoya na biloko ya projet leta aboya yango esengeli na bekole na biso na université na biso baye bazosala médecine bolongolela bango nanu babaro botyeli bango wana bolakisa bango te ozosala médecine eza mpona bomoi ya bato awa bato bazobela meningite na bamikolo na bana mike bato bazobela babokono ebele bazomela mingi baantibiotique ezodiminue vie na bango parce qu'antibiotique aye abomi microbe ye moko susu akomi danger ati lisusu bokono mosusu siko tosala nini na kati na banzete ezali na oyo eza na bakapasité ya koboma bamicrobe ya sorte nyonso lelo soki bato mosusu babeli bambasu bake na hôpital bake kotraite ti na hôpital de la rive bakoki yango te mais bake pa mama moko asalisaka na banzete mama na bikisi motu wana donc esengeli médecine ancestrale ya bokoko bakende kotia yango esika moko na médecine soi-disant moderne basala na esika moko esika médecine moderne alembi basali recours na médecine ancestrale. Merci. Médecine zana sisa médecine ya bokoko batiango pe esika moko poto revaloriser bomoto na biso na bokoko na biso na kolia na biso alors baminganga badénoncer que bamaladi presque bato baza kobela ezali te plus spirituel mais ezali plus scientifique na baconsommation ya biloko ya kolia na bamai ya komela parce que lobi awa régie déjà a déclaré que mai ye azokabola ezali impropre mpe aza incapable ya kopesa quantité meme oyo ekoki mai ya régie des autres baboye ezaka impropreté elinge ndenge eza kotambola na batio ya kotoboka eza kokomisa yango ele basala yango na ndenge ya malamu na ndenge ya bien elinde transport nde moto ezokomisa mais sikoyo tolandi nani tolobani porte parole ya gouvernement alobaki régie déjà alobi nini aza na capacité te ya komelisa bato mai mpe ya malamu mpe bongo nini quantité oyo ekoki problème eza nini tika toloba mpo bachimiste na biso bayeba ke olie topréféraka chlore ezowuta na poto baméthode ya kopurifie mai naturel eza ebele parce que mai ya source alekelaka na produit moko te alors tokoki kosala basystème oyo ekoki mpo bato bamela mai ya malamu tio wana fo bachange yango au moins après 5 ans faut changer batio wana. Merci beaucoup Papa Nkosu. Merci Salomon Mboma na mukuse na 1 minute. Na pesa grand frère na Polembo mazola na ngana matadi. Na mukuse papa. Na mama na ngai na manunga Faustine Merafo. De tingui changer l'alimentation d'Atarolia Nandak, c'est très important. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Zagin notre Congo Yamokolo Lelo, nous allons le 29 novembre 2019. Biloko Yakolia Ezali et Belé na Congo. Makampe Ezali et Belé. Ma compagnie Nabiso et Sala Kamsala Yamalamu, notamment la régie des eaux. Problème est une difficulté financière. N'engani na comme maman et pour comme pas battu les places où on a biso population. Tout ça qu'on y a tabattu, tout ça bien ça on a l'aime sous maïs comme anime. Mais tant que ça organise, ma camarade
bango surtout ezali peto pe ezali malamu. Numéro de téléphone ya papa Nkusu so bongo solo na ye ezali 99 99 le sous pesa le sous papa 099 099 36 611 099 99 36 611. Bon ko benga ye pe bo solo na ye bandeko to sukisi notre Congo ya lelo awa botikala malamu tukutani na poso oyekoya. Maintenant